Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazaboka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Paris, régime violent ya Kabila oyo baninga mususu balingi babosana. Est-ce que tokobosana bango? Tokobosana bango bakufaki. Voilà. Donc oyo bakufaki le 19 septembre. Mokolo toyeko kokende kopesa seni préavis. Tokanisa bango na pe oyo bisusu bakufa mpona likambo ya oyo ya démocratie toza kolandela. Une minute de silence. Bandeko, merci mingi. Sikoyo, tokokota na séance, il y a question-réponse. Bana basi misato, boluka, ba mama, na jeune, bana mibale misato, batata, na jeune, boya kotura mitura na nino. Excusez, monsieur le président élu, Martin Fayoulou Madidi. Biso, population congolaise, Tolimito, Touna, Motuna, Oyo. Pour la barabara, Tozoyo, Kaete, Badengio, Lambutu, Bapesio, Jeep, Yasika. Oyo, Bandaba, Biso, Mazame, la mot Jeepa. Bapesio, Jeep, Yasika. La mot Tolimito, Yeba, et Zandenge, Nini, Lisole, la Jeep, Oyo, Tozoyo, est-ce que ma corrompre, Yo, la Jeep, pratique la vérité des îles, ou bien les Zandenge? Président, merci. Comité la Ligue de coordination a signé un juge corrompu. Oyo bazali na cour constitutionnelle ba démissionner. Est-ce que zali na cadre ya oyo ba na biso proposition ya sortie de crise. Ezali na wana pe zali mususu oyo comité la Ligue zali ko senga. Merci. Na répondre déjà na mibale tozi mibale sikoyo micro ya bomba mosusu mataba mosusu kita tozi mibale etikali mobali moko na basi misato eloko ya liboso batuni bazali koyoka bino nyonso bozali koyoka oyo bapesi ngai jeep po bakorompre ngai. Est-ce que komoni na bien, est-ce que jeep
ezali ya combien? Jeep tapo ya suku eza combien? 70 000. Est-ce que moto akoki kokorompre ngai? Est-ce que même na 1 million, même na 10 millions, même na 20 millions, ndeko na ngai nazali na talo te. Moto oyo akoyebisa bino ke moto nyonso aza na talo na ye bakosomba ye, me na fayulu mela mbondo. Moto oyo yango wana nakoloba boye, moto oyo aza kopanda sango apesaki ngai je. Alors ngai nalobi ezali lokuta, ye sikoyo aya akonfondre ngai aloba ke napesaka yo jipe mokolo boye, tozalaka boye, tosalaka boye. Eza boye te? Bomba bomba, vérité ezali têtu, vérité ezali têtu. Ndeko na biso Koffi Olomide alobaki lokuta ezwaka sincère, mais vérité esalaka nini? Elaka nini? Pe esali nini? Oyebi ezopesa ngai mongongo ebebi sikoyo ndenge nayembela bino nzembo moko me nzembo moko mpe bino bakongolais botika kaka ye Koffi nayembaki boninyoko minyokolo nzoko boye boyebi ngai bominyokoma te boninyoko nalelelaka yo moko na kati ya butu kolela te bolela te bominyokola te bominyokoma te. O asali boye o tata na ye Sénégalais, bino moninga Sénégalais bokende na nga bakuna bokomona ribo komona monini fayulu bokomona ngo bokende kotala. Mais bandeko na ngai bato oyo balingi kopropage ndenge balobaka kopanda sango babengaka na ngai ba fake news, parce que baza na likambo koloba te, baza na eloko kosala te, balingi batante balingi bakotisa makambo mosusu po bapesa bato basujet ya conversation, babengaka yango na français distraction. Etienne Tshisekedi azali kobenga yango distraction. Eza boye te, eza boye te, wana ezali distraction. Moto apesi nga motuka te. Tala bandeko nalobaka boye nakozonga nango lisusu parce que ezali te komilakisa naza moto te oyo akodondwa abeta tangwa, parce que oyo nyonso eyeli ngai ezali nani? Ezali kolo. Nasala misala oyo naza koluwe ba avion privé, mosala na loué na pilote na kei natamboli ba continent nyonso, nalali ba hotel ba 5 étoiles ba palace. Donc moto oyo akobima epai ngai nazalaki na kosala na société monene Exxon Mobil. Soki koyiba même koyiba te me koprofite nde nakomanda ba million nde nazokabola mbongo aboa soki lokola nguba. Me nasali yango te kaka moto mpo na voiture motuka ngai tala awa natamboli na makolo te, natamboli na makolo te. Ngaza mwana Kisasa nazalaka Xaverien Xaverien tokokende partout na Kisasa oyo yango bino ndenge naza komona Kisasa eza kopesa nga mai ya miso nzete ezali te aza kokata ntango nga azalaki mwana moke natamboli Kisasa eloko moko te epai moko te na Kisasa oyo yo okomema ngai na bongi epai moko te okomema ngai na Kisasa oyo na kobunga. Donc ndenge nazali awa soki moto alingi aloba
kapesaki nga voiture aya toyokani mais botia matoi na bino kuna te botia matoi na bino na makambo oyo ngai naza koyebisa bino naza koyebisa bino makambo ya vérité des jure naza koyebisa bino makambo peuple ye nde mokonzi naza koyebisa bino makambo bapaya te nde batiaka moto na mokonzi na kimokonzi na ekolo mosusu eza boye te ye mibale nyenye nini ogomata kuna na motuna luka moye kuna baamata be ya mibale botuni likambo ya CLC moninga ya Mike Mokebai na presse epenge bazali kolandela makambo oyo ya Mike Mokebai. Merci Nico sala mosala etrae maboko nyenye motuna mosusu ezali oyo ya CLC komite so de moto okotuna mituna tokopesa yo eyano CLC comité laïque de coordination balobi ba juge ba démissionné CLC elobi que bato oyo bazali komona bango ezali kotangama na makambo ya 15 millions batia bango pembeni ko enquête esalema malamu na likambo wana oyo ya kotia bato oyo bazali impliqué na likambo ya 15 millions na makambo ya mbongo misusu toza koyoka tondimi yango toyokani tondimi likambo na te moto oyo bakosala enquête mpo na ye nyonso il faut azala à l'écart mpo asala te que a désorienté enquête na pouvoir oyo ya kozala nango a désorienté enquête tozali d'accord na CLC mpo na likambo wana me likambo oyo ya bazuzi nyenye s'il vous plaît ya likambo ya sérieux nyenye likambo oyo ya bazuzi ya cour constitutionnelle ezali kaka bango moko te bango bata cour constitutionnelle bato oyo babengi bato ya CENI commission électorale nationale indépendante mais indépendance wana eza kaka kombo bango nyonso bakokende toyokani bakosala nini me kokende bango kokende oyo bango bakokende ezali te que oyo badémissionne ebongo assemblée nationale illégitime ezwa etia bato mosusu parce que soki basali ndenge wana me nani akotia bato kuna Kabila assemblée wana ezali assemblée ya ye akozwa
Batomi Satosali Nini, pouvoir judiciaire. Et ça, Maboko Yanani. Maboko Yanani, Akosala Nini. Akosala Batomi Satosali Nini, Batomotoba. Donc, les alliés, il y a Kabila. Donc, changement des alliés. Akopesa Mabo meeting, Nandenga Apesi Wazali. Seni. Oh non, Bachon de Seni. Oh non, Bisso Bateau de Sikoli. Oh, Bisso, ma église de réveil. Bisso, non. Tout le béni, non. Batou Oyo, Baby Makambo. Ata bate nani. Tango bakokende kuna bakosomba ye. Yango wana tolobi boye. Avant Makambo wana esalema. Yoka ngai malamu bandeko na ngai. Nyenye. Nyenye. Bomba bomba. Bomba bomba. Ekosala nini? Ekoyebana. Ekosala nini? Eyebana. Eyebana. Soki bozuli kambo yo na précipitation. Babenga yango na français ezali piège. Na éviter ceux qui battent ya CLC, moni piège wana te. Bakosala bino piège, oh, va démissionner. Mais bango va démissionner. Mais ceux qui vont démissionner pour la nuit. Ne va n'engager, va démissionner pour la nuit. Balobi, Bazouzi wana, va démissionner. Va démissionner pour la nuit. Va démissionner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a les sécurité. Va juge wana. Va démissionner parce que la Kataki Makambo m'a bé. Parce que Bazali corrompu. Parce que au lieu Bazoa, va PV, va procès verbaux, tango, tokei na kuna na cour constitutionnelle, tolobitala makambo yangoyo, topesi bino, va PV na biso yangoyo pour 14 millions de voix. Topesi biso bino va PV, bon confronté na oyo seni et tindele bino. Tango, va député provinciaux, na va député nationaux, va kei. Balobi ke tala ya biso yangoyo bango bake kokata makambo na ndenge ya mbongo. Honorable Jean Goubal basala nini bakata ye mpona nini? Honorable Faustin Kwakwa basala nini bakata ye mpona nini? Tokei na ba PV biso toloi na procès verbaux bango baboyi yango. Bon, sikoyo soki bango va démissionner mpona makambo oyo basalaki ya mabe, mais Félix Tshisekedi akotika wana? Est-ce nyenye yokanga mayamu? Est-ce que badéputé nommé bakotikala? Est-ce que badéputé nommé wana bakotikala? Alors likambo ezali awa na soki bayebisi biso boye na Félix na badéputé nommé na Bazouzi bango nyonso bakende boza koyoka ngai na Félix Tshisekedi Tshilombo na badéputé nommé na bajuge soki CLC esali campagne po bango bakende tondimi yango. Soki te eloko ya liboso ya kosala ezali yango oyo, il faut biso nyonso tovanda oyo ndenge boyokaki olobi yango awa ndeko proposition ya sortie de crise. Proposition ya sortie de crise ezali boye tovandi babengi yango na français toutes les parties prenantes. Tovandi totali makambo tolobi tala mbeba nani akoti mbeba tosali yango tondimi mbeba wana tolobi sikoyo mpona kobongisa mbeba wana
tosala nini toyokani tolobi boye tokobongisa il faut tout biso topesi nini mokolo na biso boye tosala ba élection anticipée boyoki ngai élection nini elikolo boye tokozela 2023 te tosala ba élection noki vérité des urnes eyebana na ba élection wana toyokani mais sikoyo nyenye sikoyo mpo na kosala ba élection anticipé wana esengeli ba réforme esalema réforme wana liboso ezali ya la loi portant liboso ezali ya CENI commission électorale il faut kosala réforme ya CENI. S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Il faut que ça la réforme et la CENI. Il faut que ça la réforme et la loi électorale. Il faut, s'il vous plaît, il faut que ça la réforme, il y a de Bengi, juge, il y a contentieux électoral. Qui va juger le contentieux électoral? Est-ce que vous avez un cours constitutionnel? Il faut tout vendre à Yango, tout là. Parce que nous ne pouvons pas accepter que, en 2006, Bemba Gombo élu président, Kabila Ake. En 2011, Tshisekedi Etienne Wamulumba élu président, Kabila Ake. En 2018, Martin Fayoulou élu président, Kabila Ake. Non. Ce n'est pas Félix. Félix a donné étiquette. Mais Félix a donné étiquette. Pour à Bruxelles, à l'objet, bateau et à Kabila la corruption, moyen de l'Abango et Zali, mais pas l'année. Parce que c'est Kabila qui est le patron. Donc, il faut la réforme. Il y a Kafou et Salema, Toyeba, quand on a l'élection anticipée au Wana, et là on dit de Salema. Ndengeni, Tokozova PV, va procès verbaux. Est-ce que tu vas numériser un bon? Ndengeni Salema. Ndengeni, oui, miso efongwami. Bofongolaki miso bofongaki awa. Bato nyonso bayebi Kabila kati oyo ya ye. Po atikala sese seko. Toyokani. Bandeko na ngai boyoki makambo nalobi na bino mpona bareforme. Boyoki eyano na ngai na motuna oyo ya CLC. Tokosala bareforme liboso epuis toke na élection anticipée. Moto moko te abangisa moninga. Moto moko te amikosana. Bato balaka Fayulu oza kobanga te me yokobanga nini? Bato babangaka mpo na ngai bazali bato oyo bakosanaka. Soki moto mpo na ngai nyenye mpo na ngai soki moto azali mokristo oyo ayebi ke makila ya Yesu Kristo etangomaki na Golgota mpo na ye, me ye aza kobanga mpo na koloba verite seke mpo na ngai aza mokristo te. Azali na bobangi Nzambe te. Ngai na kobanga moto soki nafingi moto na bi akozango mabe. Ngai na kobanga moto soki nalingi koyiba eloko moto na kobanga na bi te. Mais sikoyo koloba ke likambo oyo simisi oyo nalati ezali couleur ya nini? Ya pembe te. No, soki olobi na ngai Martin lobaka simisi wana ali
couleur ya noir ya moindo nakondima yango yo soko ndimi yango est ce que oza moto oza moto te ozali nani non totika komikosana totika komikosana parce que mboka ezali epai ya bapaya mboka na biso kende kotala na Beni kende kotala na Butembo kende kotala na Kale kende kotala kuna Ituri kende partout na Sud Kivu kuna na Uvira na Fizi na Baraka kende kotala ndenge nini bazali kobomba bandeko na biso. Est-ce que Congolais akoki kobomba bandeko na ye? Congolais akoki kobomba bandeko na ye? Mais bato wana baza kobomba bandeko na biso ezali mpona nini mpona mabele na biso. Complicité ezali awa na kati avec Kabila yango na Kabila amoni boye asilisi nanu mission na ye te lokola mission esili nanu te alingi asilisa mission wana azwi moto oyo akoki koyende akende tokondima yango tolobaki boye bino bolobaki boye botrahir biso te eza boye te eza boye te eza boye te sikoyo bolobaki botrahir biso te ndeko Félix asali nini asali nini alors bino bolobi na fayulu lokola bato ya bapaya bao communauté internationale elobi botika makambo wana yo banga soki te bakosala yo mabe yo banga mpo ondima lokuta ondima oyo babengi na français mensonge tokondima yango tokondima yango alors wana biso nyonso tokokota na catégorie oyo le cardinal Mosengo alobaki bamédiocre tokomi bamédiocre eza boye te bondimi kozala bamédiocre merci tuna mosusu mituna misusu Merci président. Tokana. Biso déjà ma communicateur à la base. Alors ba tebele ba on va formation pour la question des animaux. Ya liboso. Depuis président me bandi président ozalaki na Moïse Katumbi. Tobele ko ka mouvement. Bokei na Katanga. Osali makambo na bende bosalaki. Les lots passés, battant commandement par les agents Pierre Bénin. Mais silence. On dirait comme si la mouque ça existait. Toujours battu. Alors, on fait sa mission de santé à la mouque pour le moment. Parce que maintenant, on a jamais dérangé le bas. Parce qu'il y a plus d'informations dans la mouque. Tout ça, deuxième question, tu as dit qu'il paraît que Madiba Karol est sur la cour. Est-ce que ça avait expliqué l'histoire? Merci parce que Malinga passe sur son mobile. Maman là terre. Maman là terre, yo maman. Bon, yo atuni makambo ya lamuka nyenye atuni makambo ya lamuka nyenye ngana zanani naza te nazali kosala nini awa nazali kosala activité eza na cadre ya SID eza na cadre ya dynamique vérité des jeunes
oyo ezali membre ya Lamuka. Ndenge bomoni eza koleka wa ezali Lamuka. Nayebisaki bino que le premier ministre honoraire Adolphe Mozitu depuis une semaine abandaki makambo oyo abengi porte ouverte. Ok, porte ouverte, il y a une nouvelle élan. Mokola poso elekaki tozalaki kuna lobi tozalaki kuna alobi makambo na banza na journaliste batiango na télévision boyoki yango ezali makambo ya Lamuka. Secrétaire général des Nations Unies ayaki awa yambaki bamembre ya Lamuka biso nyonso balidere ya Lamuka totunaki bato motoba barepresente biso kuna na memo ezalaki signé par notre coordinateur actuel Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc Lamuka ezali kocontinue baactivité bozwa même babranche ya Lamuka eza kosala baactivité ezali activité ya Lamuka toyokani eza esengo ya omona ngai awa to esengo te. Est-ce que koyana makala awa ndenge na ye ezali malamu to malamu te? Est-ce que nazali korepresente Lamuka to te? Donc kobanga te ndenge na ye awa ndenge na ye awa tokosala nyonso nzela oyo ebonga toyokani nzela oyo ebonga mwa 11 km oyo elengesa po ezali soni na mawa kobanga te mpona Lamuka mama wapi. Président, merci pour la parole. Ngina tuna na makala awa bazokanga batu pona bakati de la paix. Bomoni boleki bana basi batula mituna te. Bomoni mituna mama atunia ya liboso alobi bazokanga bana basi yawa na kosenga kati litere na bana litere. Police bayoki bino mama bayoki yo batala likambo oyo eske bapesi mibeko mpona kokanga bato surtout bana ya basi na bana ya mike mpona makambo carte électeur na 19h mboka ezalaka na mitindo nene Nasuki, sapate suki ya kabelo, makagiro, motoko yeweuti wapi. Mboka etambulaka na mibeko. Soki balingi eloko, bayebisa bato, sala boye. Ok? Nyenye likambo soki oyo tobengi état de droit soki olingi osala likambo oyebisi bato sala boye banda mokolo ya boye tokobanda kosala eloko oyo olobi eloko te kosala eloko te bon yo okomi kokanga bato mpona nini okangi mwana mwasi
na 19 Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage deuil